Yebomaka, aye, Yebomaka, aye, Yebomaka, Yebomaka, Yebomelanga Pepe, Nangayo, Yebomaka, Bomelanga Seri, Nangayo, Yebomaka, Mosamale Kome, donc le Benibino Soboya, on est en Malaisie, c'est Yokos. Mbote na bino nyonso ba Congomane, mbote na bino ba diaspora, mbote na bino international. Ça c'est tonton Diego, tonton fraîcheur. Balobi tonton o apota na mitema ya ba Congomane, pe tonton o apota na mitema ya ba diaspora. Wana to bobosa na te ba e oyo ba idara biso na ba conseil na émission Eco News. Wana to pesa mokwa kotona biso epai ya Dindamoto Furuganya balobi maître ya solo diaspora oya confirma na kati ya Panama Dindamoto Furuganya balobi venanga vraiment kuna ake pona olasa ba photo te akende ko concentrer plus tard to mona ba œuvre Dindamoto Furuganya to pesi yo ba mokwa kotona yo to pesa pe lisusu kaka na France mutunanga moko Jerez Kanda antilope noir tonton Diego apesi yo pe ba mokwa kuswa awa na zanga mokote na zana artiste ya vie na ngai René Soso Pembe Kwaki Matolu ye vraiment to ene poto peta indusa ya ba actualité ndenge ezoleka na koza mwa mbangu ko c'est-à-dire que kanga parole était na pesa yepe ba indusa ça boni. Ouais, merci beaucoup tonton Frère Kandé Salaka. Oh koko fuandeko belole babanga tazene soso pemete bazangi botosio ya sangoteo. Oh koko fuandeko belole babanga tazene soso pemete bazangi botosio ya sangoteo. Yosi manga ibiliki mama soba prefera kangala yo champion kiwaka tuko feletike ya sangoteo. Wa toto Frère Kandé Salaka message za moko René Soso Pembe. Non na pesa yo parole wana pour émission za yanga yo ndele na ouais tokos en tout cas artiste na habité au comment star ndenge ni bon tonton Frère mingi saki na ko mola masulu wana ko beta ngone émission oyo isalaka ngano bena fara na expliquer yo carrière nanga idéologie nanga de na salaka mais oyo ça na puissance pour les moments zali que leader René Soso Pembe, je salue à passer mon boss René Soso Pembe tu les kasala masuba makoi patron ya ba musicien ya mbonda nyoso bongo événement ça moko le 8 le 8 tokutana na kermesse novelas na face ya commune ya Bandal donc René Soso Pembe abengi bino nyoso to bengi ba fanatique na biso to ba renier boya donc depuis Soso Pembe utaki pare autobeta ba stade de France beti makabebele bele na kutela bana Bandal te taka banda c'est Paris yango la minute Soso Pembe bi non avant fantasy sila na sepelisa bana Bandal simelanga mwana na kende misika rene Pembe benginga simelanga mwana na kende misika rene lokwe benginga simelanga mwana na kende misika rene lokwe benginga bonome moyo be mama eloye bonome moyo be mama bipino nyoso boto nyuma tokos très bien na ngapi na profiter na benga bana mokili mobimba le 8 to koyoka mbona ya vena biso star international René Soso boya vraiment po epa na ye soki bozo yoka bozaka de cité ta René Soso quoi c'est à dire que to ko ba mo chité René Soso to ebié mais asala 17
deux fois ya liboso asalaka ngo toyokaka mais ezalaka mpona pakumu te mais ntango aye osala ngo na aigle fali pupa mais tomoni epesi makambo c'est que fali moto afulaki bor to ezalaki na moma wana René Soso nde makambo epesa bon balobi soko moni mwana Soso afimi na nzungu seke mama naza na se eza mama entre parenthèses moi tolobela ngo fina mingi eza te bino moyebi na minute oyo toza na chevalier oyo azali ligue donc guide suprême ya musique congolais donc après na nsima na ye totali mwana na ye susu pembe ka ndenge ezalaka donc mingi oloba ya te bambote na nga mingi kotoya ye moko le boss René Soso pembe tulai kasala masuba makoi nabosani te biro nyonso tchatcheke bana molangi ingénieur Kes Yannick Idungu wa Kenya nabosani te champion Kiwaka likofa électrique sans oublier fait nanga salaire à mode Furuganya très bien ouais Furuganya yo dikande salaka merci beaucoup maître na oyo nyonso osala mpona artiste na okwaki matolo leki na yo en tout cas na sepeli makasi na kumisi mpe su nzambe na ndenge tosalisa baformation na yo eleki calme vraiment donc c'est que ya bien mais mingi tokutana samedi le 8 oyo donc kermesse ya novelas na face ya commune ya Bandal donc René Soso pembe abeli ba René nyonso okolingaka bonne musique laissez toye yebomaka yebomelanga bebe nanga yo yebomaka yebomelanga sheri nanga yo yebomaka bosamale komeye donc tobengi bino nyonso boya bonyama deseseti yokos lelo soki mokili ebaluki lelo soki mokili ebandeli alobi ke artiste tokomi na mona mokili mosusu tobandeli compter à zéro okolinga ozala nani bon ngai vraiment cope nanga ezaka ndule donc ntina odaye nga cope nanga ntina odaye na ozala likolo na baange so obi tous les ministères so bakufi bakenda kota baange basongaka na korala nzambe donc ata tobandeli tozongaka na korala nzambe likolo ata tobandeli mokili donc seke ndule kaka nde fi na ngai très bien artiste bamot de la fin na yo ezali bon mpona kokabwana vraiment ezaka baremerciement na ngai na aigle fali pupa le chevalier nabosani te mama nana ketchup biro mobimba kokodila so ve na biso le coolman diata ve di badiata donc biro mobimba eziki tenge bave na biso biro malili ve bakalos donc baremerciement na biro afali nyonso ndenge bapesi su René Soso pembe confiance po balobi à part oyo toasi na featuring calamité ezobima oyo fali pupa le aigle le guide suprême ya musique congolais apesi René Soso pembe lisusu chance ya kobeta basingle kala mingi te amonani ezobima donc amonani ezobima kala mingi te mot de la fin nanga ezaka wana na remercier bato nyonso balingaka René Soso pembe baoyo nyonso balingaka ya bino Kwaki Matolo l'artiste de charme de René Soso pembe donc mingi kuta oloba te Yannick Idungu wa Kenya docteur Coq na bosali te kabase le coin na mai donc nsima nyonso wana c'est confiance Bodabas navigateur ngando kane ezalaka Freddy na bosali te Ridi Mbonda roi pape donc roi pape service national ve nanga tokolilo ya le peto bino nyonso kande ezalaka na bosali te bamolona staff GG staff alowa maître abido bana kini ka ndenge ezalaka bana poto ve nanga sapate ka ndenge ezalaka donc moi euta oloba ya te merci artiste René Soso topesi yo mpe bambote na part na ngai tonton fraîcheur tonton Diego na kosepela na opportunité ya Kwaki Matolo ekozala opportunité soki mpe ngai na ofarafara na plateau ya Eco News ekozala vraiment badiaspora mwa elenge voilà nga mpe na profite kolobela mwa artiste Gesho autaki kosala spectacle na ye hier le 2
malgré ba image na ba tineli ngango te na édition mosusu ya sika pour moi spectacle ya artiste ya Gesho. En tout cas ba artiste na biso tolobaki Eco News eza pona mutu nyonso politique comédie musique mutu nyonso plateau ezali tonton Diego azana pona kopesa indusa, c'est-à-dire que topesi ba moko akoswana artiste Gesho pona spectacle et kitoko. En tout cas ba surprise ezaki belé vraiment ba moko akoswana yo. Artiste Pierrot Noma c'est tonton Loulou yepe azana spectacle na ye soki na bosanité le 17 to le 18 oui. Mais nous avons information frais, il y a date la deuxième édition, tu vois, sur pour repérer ça sur Inoussa. Na profité pour repérer ça pour son et pas il y a Cour suprême dans le vie l'international lumière du monde, Madame Lorraine Landou Mungwengu. Tonton Diego Apesio Bamokwa soir. Cour suprême l'international, Madame Lorraine Landou Mungwengu. Tonton Diego Apesio Bamokwa soir. Parce que Bamokwa Sabiso, et pas il y a Mademoiselle Louange na kati ya États-Unis. Et là, on va rater. Mademoiselle Louange, lumière d'or, maman Mokonzi. Tonton Diego Apesio Bamokwa soir. Tokomi na suka. Yo mutolinga koko ozo zelalini pour le kana Eco News eza Eco na bino yaka tomesa indusa et on ça tonton Diego bien et on ça fait ba téléspectateurs bien si to les so zongité to ko na ba numéro so sika et on ça biso bien artiste en tout cas na CP vraiment ezala bongo la katina boni na ningola zazaza bongo niveau nanga ezala bongo niveau nanga motema nanga moto yokanena kobetanga basila selebane botaki ya dolo asimanga koto na gauche kwa tia mama soso mobala leki bango na bango soso mobala tonga ndako na butikile mama naza nini kwa tia bamongo wana kwa tia bamongo la crise de charme. Merci, au revoir. Merci.